batata ba maman mbote na bino nazali na esengo ya kuta na bino lelo na émission na biso Révélation Kimbangu mingi bokomi tu na Révélation Kimbangu ezali nini. Révélation Kimbangu ezali émission ya sika ekobanda koleka bongo na radio télévision Kimbangiste, émission oyo ekolobela mabomba mi ya tata Simon Kimbangu lisusu tokobeta masolo ya Afrika to tokolobela bobiso. Lelo toyambi mopa ya monene tokotika bino moko bo découvrir yeso ki azali nani. Toko traiter thème na biso les prophéties de papa Simon Kimbangu. Mais na yambo to bande émission na biso toko senga loyembo chimande toko zonga to beta masolo na mopa ya na biso. Kitoko epesama ki bongo epai ya bandeko na sima ya masini ndesika toleki kobeta lisolo na mopa na biso toyambi mokolo mwa lelo tata mama telema to vanda liboso ya télévision na yo landa tokoloba nini sur les prophéties de tata Simon Kimbangu. Tolanda mbote papa journaliste. Bandeko bazali kolanda na ngonga oyo ne émission na biso Révélation Kimbangu balingi baye basoki ozali nani. Naza mundimi Kimbangiste pe naza chercheur bibliciste. Ya solo papa kombo na ngai papa Richard Luzaisu. Papa Richard Luzaisu ezali esengo pona biso ko yamba lelo na plateau na biso émission Révélation Kimbangu. Ya solo papa Richard lelo tokobeta lisolo ya Lipanda ya Molimo to na lopoto bakolobaka indépendance spirituelle. Ko yebisa biso Lipanda elakisi nini? Lipanda ezali kolongwa motoloko la zalaki niti ya kokangama me tango akomi libre yango babengi Lipanda. Définition nango yango wana kaka. Bongo molimo eza na ba na kozwango na bandenge mibale. Tout d'abord molimo eza na eloko emona na raté. Oui. Mais molimo eza pe eloko ko mona na ko étonner bato. Parce que Jésus Christ alobaki nini? Je suis l'esprit de vérité. Mona alobaki aza pe molimo. Oui. Pour quelque part baba Dieu est esprit. Menzambe amona naka. Oui. Donc Jésus Christ a confirmé pour le que je suis l'esprit de vérité. Donc molimo eza eloko oyo mususu emona na raté molimo pe za yesu oko palpant oko simbango ningi yesu ko simba donc il est l'esprit de vérité. Différence ni ezali entre Lipanda ya molimo na Lipanda ya mosuni. Voilà, Lipanda ya nzoto, Lipanda ya mosuni, ezali Lipanda oyo ezo toucher mosuni kaka. Donc yango ezali na makote ya molimo te. Ezo toucher kaka côté ya bomoto, côté physique ya moto. Oui. Mais Lipanda ya molimo ezali côté spirituel, côté molimo. Oui. Yango wana donc différence na goloba indépendance spirituelle donc Lipanda ya molimo ezali lokola ezo donc ozu bozwa yango na nzoto. Donc corps, âme et esprit ezali libre. Oui. Mais tandis que indépendance politique auto bengi Lipanda ya bonzoto ezaka na bonzoto kaka. Donc bozalaki ya okangama mokolango ekoki pa bozwi lipandasi. Mais oya molimo ezo toucher ba makambo wana misato na biso corps, âme et esprit. Toko développer tango yo kene retour na biso makambo. Ya solo papa Richard ozali chrétien kimbangiste. Ban solo lo balongo. Donc eza ba kimbangiste te mais eza pona donc l'indépendance spirituelle va profiter yango ezali d'abord bakimbangiste et ensuite à l'ensemble de la chrétienté.
bano oyo bakotosa bano ya tata Kimbangu oyo tango ngonge ko beta oyo bakoya bango pe bako profiter na yango po baki bana nga muso bana libanda. Papa Richard na rotuna o motuna oyo batu ebele baye bakate ba kimbangiste bokozela kanini pona ngonga moko toyokaka laiswa ekokoma ngonga mususu indépendance spirituelle mikolo pe tozali koyoka o 2021 finalement eyamba kimbangiste to bino ba kimbangiste bozela kanini. Bon en fait donc on va expliquer boy. Oui. On est moi ba confusion o batu musu bazala na moto. Natanga kala pe confusion ezalaki. Tango yeso lobi abimi na temple atala ah temple oyo na kokwesa yango na kobuka yango na mukolo mo pe na rebati en 3 jours. Vraiment. Bazwa ki ye problème. Balobi ah oyo esalaki plus de 40 ans bon oye donc ba confusion wana nzoka ndalo le temple ya nzoto. Donc n'est expliquer indépendance spirituelle na indépendance politique et ça là que batu ba koma mayele to bando ko diriger biso moko ba place o to diriger. Oui. To komi ko kamba sans problème. Mais diktat ya libande zakaka. Malgré to indépendance politique. Mais avant ba sale la biso, il faut moi le boko autant de millions outi na poto eye. Autant de millions mais na différence d'indépendance spirituelle za bongote. D'ailleurs papa Kimbangu ko tout temps lobi na pesi bino indépendance politique mais bo komisi yango ya bino moko. Wana azali ko lobela ba gouvernant ba miyadi donc bato ba diriger mokili. Oui. Ngai na pesi bino indépendance mais ngai bozongisi ngai sima bozali kolia bozotonda na bino ekomisi ekomi ya bino moko. A réagir à travers nzembo mbidi ampasi ya lumwenene kalunzeko. Mais sika moko zoyoka zozo ngangu za ntoto wa usuka sezi suka. Soki ngangu ya ntoto esuki oya mabele esuki seke oya nzambe ngo banda likolo mayele sikoyo mayele ya likolo elingi ekbanda yango ndemba indépendance spirituelle bandeko o bakotanga na Exode 31 1 ti na ba 6. Oui. Nzambe azali koloba na Moïse j'ai choisi Betsaël abina ponaki ye et na tondisi ye mayele boyebi ya ko créer ya ko inventer. Bandeko batala chapitre wana bi Exode 31 1 à 6 na pesi ya ko inventer. Indépendance spirituelle batu ba profiter donc bana nzambe parce que on est touché nzoto donc corps âme et esprit libération totale. Siko wana nde ekopesa yango ekopesa bakimbangiste pe valeur parce que ningo tunaki ezaka ka pona bakimbangiste te et pour bakimbangiste et à l'ensemble de la chrétienté tant likamango kokoka papa oh papa dengi na lobaki mingi ba ozoma boma au Tolanda. Vraiment. Raison pour laquelle pe batikaki biso na soirée spirituelle pour na lier à préparation. Bakimbangiste bozela kanini. Alors bakimbangiste tozela kanini po batu pe bazana kata confusion. Laïswa oh indépendant. 2020 chronologiquement et loko yo tozali kozela oh bakimbangiste bazali kozela ezali indépendance spirituelle yango ekofungula ekosala ke ba savant babima. Indépendance spirituelle yango ekosala ke bato bazana nguya oh baza baponami babanda ko sekusa bibembe ko telemisa bakoka ko mir papa mukolo yango mukile kozala bouger. Na koki kotuna motuna moko papa Richard. Oui. Indépendance spirituelle ko changer nini pona bato mwendo. OK. Indépendance spirituelle eko changer beaucoup de choses pour na bato mwendo. Parce que espoir ya moto mwendo nde yango wana. Parce que mundele de tazaki est indépendant. Vraiment. Mundele tazaki indépendant parce que tozo la présence de Jésus-Christ déjà et zo symboliser un quart au mundele zoaki. Donc l'indépendance déjà bazwaki yango. Oui. Mais biso indépendance spirituelle ningi papa azolo alobaka tokozwa 3 quarts eza tata nzambe nkolo yesu na tata molimo mosantu bazana biso. Donc yango na 3 quarts yango na tango likambo yango ekokoka yango na ekofungula kitendi oyo ya mwindo eza na elongi ya moto moindo il faut ekweya po moto moindo pa banda ben ko inventer. Papa Richard expliquer biso na laiswa elakisi nini. Bon laiswa ezaki Congo laiswa ezaka résurrection opposer une question wana laiswa baozela nini na lobi tozela kana indépendant 2021 voilà tolobaka tozela indépendance spirituelle pour kitendi ya mwindo ekweya na elongi po to banda ba invention bakimbangise babanda ba invention bakimbangise babanda ko sepela
directement boyemba amako banda ko inventer. Ah, kasi yango na pesi Exode 31 te, utali na 1 na 6. Alobi j'ai choisi, alobi te ko non na tindi bango bakota classe. Donc likambu ya bon somi ya molimo to likambu ya ko inventer to ko koma savant bakotela yango classe te. Oui. Ezala likambu o nzambe soka pona yo. Soki po kota ki classe, eke nzambe pa pona yo. Et concordé pe. Mais soki po kota ki te, po papa kuluta lobaki ah mikolo ko ya. Okomona ka maman moko boya tanga na ete simbi créé na tableau avant d'ici ba grand professeur a otangisa bango na kaya papa wa Beladio. Oui. C'est vrai tanga ki mais niveau ezaki nenge oyo ba docteur ba commenter la biso na émission Révélation Kimbangu ba papa wa Beladio azalaki nani? Papa wa Beladio azalaki todo bazaki savant parce que yene ba pesaki tata Kimbangu a inspiré ki pesaki écriture négo-africaine ou panzana ya mokili mobile. Mandombe. D'ailleurs papa wa Beladio akufaki baike ochaye na titre ya docteur honoris causa. Ozomona mais azalaki kutu na titre même ya gradué mais ti akomaki docteur. Tozongi na laiswa papa. Tozongi na laiswa papa ezali ningi Matthieu 24. So bandi otanga na 13 14 15 16 okiti na okuna balobi boy. Il faut que cette bonne nouvelle des royaumes d'ici soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Après viendra la fin. Oui. Babi esengeli sango ya malamu ya bokonzi ya tata Kimbangu esakola mananu mokili mobimba bongo suke koya. Oui. Soki sango yango esakola mi mokili mobimba te suka pe koya te. Suka ndi yango eza laiswa. Laiswa ezali likambu ya suka eza résurrection des morts. Batu oyo résurrection des morts ezali na français bongo bato bayokaka français. Bato bayokaka français te ezali kosekwa ya bato bakufa na nkolo. Bato bazwaki marque ya beti te 666 te. Bango mukolo wana soki ngonge beti na laiswa bakolamuka bakosekwa nde kuna nde tokovanda 1000 ans. Papa soki ngai na vie oyo na sepelité. Mais soki naza na marque ya beti te. Mukolo yango ngonga tango kobeta babi eza na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 58 babi Paul azoyebisa ba Corinthiens abi je vais vous dire un mystère. Abi nous ne mourrons pas tous. Nous serons changés, nous serons transformés en un clin d'œil. De tango trompette kobeta nde bato yo bakozana na nkunda bakolamuka. Salama mupanzi nini laiswa. Laiswa sera mokili mobimba. Ego salama mundele to moto muindo bato bakosekwa mokili mobimba ata mundele soka azwaki marque ya betite akolamuka d'ailleurs nayebisa o parce que bato ba tango likamango ko salama eza pe na mindele mususu oyo bandimila papa Kimbangu ba mpe ba profiter na makambo donc c'est-à-dire bato bakosekwa ezaka bato bandimela tata Kimbangu bato bandimela Yesu bakosekwa te papa Richard yangona raison pour laquelle toto beta ngonga toto beta ngonga bolobo toyoka kiti biso toza koloba ezoleka pe partout na ba YouTube yango na moni nzambe ajijaka na mutu bongo te alobi il faut sango na ye nanu etambolama ekene nanu mokili mobimba po bato baloba o nga na yoka kiti yango na biso toloba po bato bayoka po mutu mwinda ta mutatembe soko lobi na likambo acheka amba motembe mbalama obare nzela na recherche mais mundele par contre de la bongo te mundele so yebisiye tata Kimbangu azali boya azali nzambe akoboya ta kondima te ake recherche donc laiswa ezali étape ya suka chronologiquement d'abord l'indépendance spirituelle pour kitendi ya mwindu elongwa na bato oyo batangaka bakotanga na bango na histoire du kimbangisme page 245 na kotanga ngo mbanga mukieka na lobi bobabi balobi boye pour les kimbangistes. Le temple d'Inkamba est un repère spirituel dans le temps, repère, car selon Simon Kimbangu, la période qui suivra son inauguration sera celle de grands bouleversements spirituels dans l'église kimbangiste. Des kimbangistes, sous l'action du Saint-Esprit, accompliront des œuvres de puissance telles que Jésus et les apôtres les a accomplis. Il en sera qui ressusciteront des morts, feront marcher des paralytiques, rendront la vie aux aveugles et feront entendre les sourds. Patati patata tinasuka. Ozomona waneza na cadre ya indépendance spirituelle. Bana ya nzambe oyo bana ya nzambe oba oza ya kobongama. D'abord bango. Yango yo kai papa denga na lobaki aéroport ndile kotonda na bavion. Boke kita bavion musuna maya. Donc yango na yebisi yo na BTCT. Je persiste et je signe que indépendance spirituelle liboso.
po Kimbangi sepe asepela ko sepela ko banda bongo po bana ya tata Kimbangu pe o bazana libanda pe tango ba yoka ngonga papa mukolo ngo mingi oyo Zakari 8:23 ba ko simba biso na bilamba oh papa biso zoka kibino bona nzambe mema biso ezata ko mema bona nkamba te ba ko tondela yo na ndaku na 3 heures déjà vraiment donc soki ozana oya ko bonga mate osali fenêtre de secours comme ça soko bimi osoto kimeta wana papa Richard Bilembo nini ko lakisa mana mokili ete indépendance yango ekomi pembeni tosi tozu yango voilà voilà indépendance petit à petit tozo poussana déjà na indépendance spirituelle parce que Bilembo ezomona na déjà procédure ya kozwa lipanda ya Molimo ezali lokola procédure ya indépendance politique te tu n'as pas indépendance politique, na table ronde. Mais malgré ça, même na table ronde, tout ça, ils ont oublié que papa Dengenda a contribué à Makasi. Papa Kimbangu a contribué à maman Moui, le coup de papa qui solokele. Papa qui solokele a na table ronde. Malgré Babo Sanaraye. Mais procédure on est à la table ronde. Oui, table ronde spirituelle. Table ronde spirituelle veut dire toza déjà na soirée spirituelle. Toza déjà na ba culte matinal. Banani ba participer na table ronde spirituelle, on a ba participer ça ba kimbangiste. Ah, oui, mais papa Richard toso la mukie. Oui, loba. Nzambe azali nzambe ya bato nyonso. Ndenge bino ba kimbangiste bokolo ba ete tata simo kimbango azali nzambe. Ngana yebiso ki moto azali nzambe seka azali nzamba Donald Trump, azali nzambe ya Macron, azali nzambe ya George Bush, azali nzambe ya bato nyonso. Mais sikoyo tango ekomi na tango ya lipanda ya Molimo ekomi kaka mopanzi ya bakimbangiste pona nini bakimbangiste ezali libota ya nzambe omoni tata nzambe aponaki bango po bazala libota tokolobela ngo na ba nani musu eweya Israël nga na benga yango libota moko transit nzambe sengeleka a transiter kuna yesu fala transiter kuna mais libota véritable pire libota ya nzambe esika makambo ebandaki esika jardin de bandaki yango wana baponi nanu libota bakimbangise bazala kola libota échantillon et l'ensemble de la chrétienté na mundele pa akozala o akondima po nzambe azali pona couleur te ozomona yango yoka nzembo mokelo baka mundele pe bayindo bokeseni bozali te alingi bato banso bakende pai na ye ngabe na kozongi silo mutuna na yebi ko répondre on te peut yom de opposer mituna voilà Jésus-Christ alobaki j'ai été envoyé comme brebis perdu d'Israël de la maison d'Israël siko asumuka kipe langage wana ko expliquer biso voilà premièrement atinda magi na libota kaka wana parce que tangu omoni soki bobungi soki bobungi neti biso na ebandeli na ko expliquer omoni ebandeli ya likambo ezali awa ezali Congo jardin d'Eden Congo ozomona makambo nyonso ebandelaki awa mais bango batungisaki Moïse atungisamaki na marche owana biso te totungisaki bango ozomona Moïse atungisamaki ti ozomona kuna lignée Jésus-Christ aye kobima yango na tango Jésus-Christ abimi kuna yango ne falo bakaka na tindami nanu kuna après na ensemble nyonso chrétien de omona Yesu Christ abi ayisi baye kolne bozala ba témoin nanga awa na Jérusalem awa ti na extrémité de la terre omona kabulité donc eza ba langage mo il faut batu baluka ba comprenaka yango na l'église code yango ba mususu ba taxaka Yesu omona te alobaki ni na tindamaki kaka na libota kaka ya bayuda mais bon esika alobike bokende na mukili mobimba donc Yesu atindama kaka kuna te ezali mission na ye mission tanga ye ayakinde na nukuna mais cela n'empêche que ezala pona mukili mobimba tozongi na procédure ya kozwa lipanda ya Molimo kozwa lipanda ya Molimo bakimbangiste nanu bako kota soki table ronde soki bako sala ndenge expliquer biso voilà table ronde spirituelle tango papa diangenda ba papa batiki biso papa diangenda nanu nzembo pe bimisi eluwe ngana kei botikala na kimia botikala esika moko ndenga na kezwa nguya po ete tango nanga musale ekoki kasi Yesu Kristo pe je crois so kotangi on a acte des apôtres acte chapitre 1er ti na 5 na 6 7 8 bayekoli batunaki po Israël bazaki na bongo wumbu ya ba romain bayekoli batuni nkolo est-ce que ça na tango wana
tokolonga na bo umwa bino mango te eza na tango eza na bino boyeba te botuna pete bino botikala kaka na Jérusalem ti likambo wana balakaki ekokoka bokozwa nguya bokozala ba témoin nanga awa ti na mokili mobimba nengi pe siko biso ezali biso pe Yerusalem o batiki biso eza soirée spirituelle. OK. Botikala na soirée spirituelle yango nde table ronde spirituelle, université spirituelle. Oui. Kuna papa denge na lobaki tango créer soirée spirituelle alobi bino nyonso tozonga zéro. Oui. Oh docteur, oh licencié, oh gradué, oh mutata na ba master aza souté. Bino nyonso a zéro. Tolobi te ke batu batanga tete. Alobi na kati ya table ronde spirituelle batu nyonso baza ndenge moko soirée spirituelle. Ne oyo kaka akobongama oyo akozala azolanda makambo ndenge yango ezali ngonga wana tanga kobeta pokuna to ya eza loka savon bazo sukula biso linyuka tangu ngonga kobeta bato bakozwa nguya o bata destiné bazwa nguya en ce moment là ba savant bakobima ça c'est dans le cadre de l'indépendance spirituelle yango ba préparer biso na soirée ba culte matinal poète processus likambo wana ba lavaka biso déjà po papa denge na lobaki mukulango so ekoki eko ningisa mutu nyonso mais ce qui écoute ngai papa Richard na mabe liboma oui ebele bako kota na fleuve bako kanzango ezali macadam a kota traverser vraiment bandako ebele tozomona na gombe parci par eko bouger o bombaki banani no ozaka na singa na yo mukolo wana de papa Simo Kimbangu kianga chef spirituel lobi yango o po oyebake aye ekozala ndeni soko monika eloko ozaka nango eza sute seka iye donc l'indépendance spirituelle ezali na implication ya makasi. Indépendance politique esungaki batu nyonso bazwaki. Oui. Batu nyonso basepeleki nango. Na ba franc-maçon, na banani, na batu nyonso basanso culte batu nyonso basepeleki nango. Mais indépendance spirituelle bato ba batelaka bolingo mibeko misala bango ba profiter na yango. Par rapport à ba recherche na yo au salaka papa Richard ko ebisa biso basine déjà ebandi par rapport selon yo poto koma toto kende na procédure indépendance spirituelle yango bilembo déjà bandi ko lakisama na papa mokili na mokili ko il faut batu ba comprendre même Mathieu lobaki yango tango bomona abomination evande esika oyo ko vanda te na esika mo santo yango ne suka de ezape loko ya suka nkolo eso lobaki likambo suka ilembo suka alobaki bomona ba tremblement de terre bani tout aiza ebandeli ya bolozi kasi tango bokomona mbindo evandi esika koko vanda te esika mosanto papa ozomona na ba église te ba célébrer ba mariage ba homosexuel tout ça moi sina moi c'est ba bala mbala mbala ba légaliser yango bonzo luka su sin suka nini to vanda ki to uti ko kangama na bakati ya bandako confinement to kangami bakangi biso minoko to loba su te to sambela su te est-ce que mukili bako luka ba luka su elembo lisusu même kolo eso loba kangabi oh bino boza mayele te soki bilemo ya mukili soki omona oh moyo kozala makasi moyo pe bi makasi oh mbule ko beta botel pe mutu pe lobia mbule ko beta mbula pe beti ndenge nini bozo discerner te makambo nzambe biso tozo discerner makambo nzambe déjà tangu esi ekoki bilembo ngo nyonso esi mbonani tokomi na tanga suka donc processus ezokoma na fin na suka tozu yango to na tozu yango te nini wana tozu to Lipanda ya Molimo indépendance spirituelle eza na kati ya processus yango wana okomona tata Kimbangu kiangani yende mutu azali patron ya processus wana indépendance spirituelle pona kozwa yango à l'instar ya soirée spirituelle préparatif il faut to leka na mwa ba étape moko to silisa ba édifice babilo musu oyo ya tata nzamba pesi biso ndakisa na pesi lokola musée il faut to silisa yango pour ezanda kwa mabomba mbi il faut biloko oyo ekenda ekozonga d'une manière ou d'une autre mususu beko ya na bonzoto ba ye nango oyoka kite na France kuna babaka biloko na biso biloko ya ba pays musu africain il faut to zonga sa to manda ozonga bongo oyo tata Kimbangu a décider ata yo bomba ngo soki wapi ozonga sango nani akopesa Lipanda yango ya Molimo ekozala mokili ekozala eko ute pa ya nani l'indépendance spirituelle oui mutu akopesa ngo oui kasi le dépositaire ya indépendance spirituelle ezaka ye tata Kimbangu tata Kimbangu yende le dépositaire ye mutu akopesa indépendance spirituelle tata Kimbangu asi akufa papa Richard papa Kimbangu akufa te papa Kimbangu aza na nkamba
Papa Simon Le roi est mort, vive le roi. Simon Kimbangu qui a cellule les Saint-Esprit. Yé karande tata Kimbangu oyo yakala yé wanaka. Saint-Esprit. Oui. Wana la sujet to développer un mukolo mususu. Oui. Wana na lobika po moyena bomba identité na ngaité. Selon la foi kimbangiste oui. et selon la Bible. Il faut préciser ça. Selon la foi kimbangiste, selon la Bible. Mais nengaza wana sujet oyo soki tokozwa ta mukolo mususu to développer ngo toloba le paraclétos le Saint-Esprit azanenge nini ba nature na ye ba caractère tout wana. Pona bato baza ba no kimbangiste ozoyebisa bango nini pona makambo etali lipanda ya molimo. Pona bato kozala na bango te na molimo. Pona bato baza ba no kimbangiste na oyebisa bango ngongese koki. Comment na teke yo ba olobela likambo tata Kimbangu yo okima yango landela yango. Vraiment. Landela yango sala lokola mundele nenga salaka. Ofingite oboite ondimite me koti ba recherche. Oui. Po batu mingi bakeko bazalaki bakei na mikili ya poto bakomi kuna bakeko mona mindele bazo prêcher makambo tata Kimbangu. Mais biso moko tozo comprendre te. Bon, pourquoi Saint-Père Pape Jean-Paul II alobaki que Dieu est noir. Oui. Jésus-Christ est africain. Il est au nord de l'Angola. Makambo ni ebomba miwana. Eza no makambo lelo te, mais Nzambe azali africain awa, azali ana Congo, congolais, lukaye. Bato oyo nyonso basalelaka satana, bato nyonso basalelaka ba science occulte. Oui. Baza confondre. Au moins tata na tala na mbongo, tala nzo tambola na lipapa na la goma oleka. Papa Richard, synthèse pona maeta lipanda ya molimo. Liloba na ya suka epa ya bato bazali kotala biso na ngonga oyo na émission na biso Révélation Kimbangu. Pona maetali lipanda ya molimo. Merci beaucoup. Synthèse nanga liloba nanga ya suka ezali yo kimbangiste na yo no kimbangiste po muto yo soda nde azwa retumbu makasi soko to cité biso ba kimbangiste to tosa po ete soki to to cité etumbu kozala kati na biso. Oui. Bosomi ya molimo ekolongola biso kitendi ya mwindo na elongi ekofungola ekolongola ekolibérer corps âme na esprit. Même le professeur Makoso lobaki yango na ba msuto koloba pona bano kimbangiste boya ko s'embarquer na kati ya logique ya tata Kimbangu. Ko finga te ko tiola te mais yaka oye balika mongo eza nini nde liloba nanga ya suka yango wana ezalaki esengo ya koyamba yo mokolo mwa lelo Papa Richard Luzai si ozali chercheur pe chrétien kimbangiste na émission na biso Révélation Kimbangu totondi o botondi Papa Richard ya solo bande ko balandi émission na biso Révélation Kimbangu émission na biso komi na suka kaka ndenge na kolobaka tango nyonso lipa ya lokuta ekobongola kazelo na monoko likambo atata Nzambe bakosalaka na ngo ntembete biso na bino toyoki nini o Papa Richard alobi pona maetali lipanda ya molimo tokozongisa matondi na bato bakosoutenir émission na biso Révélation Kimbangu bisika biso bozali tozali komona Papa Hervé Mama Mimi bino nyonso bozali ebele et surtout tokozongisa matondi epa ya Nzambe mpungu tulendo yave na sima ya ba caméra tozali komona bongo Papa Rosima Banza pe Papa Christian Mangoyo na rédaction tozali komona bongo Papa Giscard Ntumba pe na réalisation ezali Papa Fabio Batokwemi biso na bino tokutani mikolo mizali koya soki Nzambe tata akoboma mokili naye na moto te matondo mingi.